unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Zizopinda, Daimana. Mokil mobimba et senkoeba ki bosali liboso ya télévision na bino boso landa haut-parleur magazine d'actualité générale soso lelis benga papa benga mama leki benga mama leki benga papa kulutu benga mama kulutu yebisa bango ke masolo bien bandi bakutanaka bopusanaka pembeni bozala na papier na biki na bino parce que makambo to lobaka awa ezalaka motu ya mingi papa zali ko ya na kati ya mboka na biso bandeko tozwaki ba question na bino tellement ebele ba susu baza ko tuna est-ce que komema bongo na kati ya mboka na biso pourquoi pas ntango akitaka na kati ya ba aéroport na ya ba mboka mingi ya bezaka ba mabele pourquoi mboka na biso ma msusu zali ko tambola ma msusu za ko tambola te bandeko baza ko tel c'est que tozali na ba problème spirituel lokola pe bandeko pe ba bengaki ko yeba que mbongo na ye ya salaire ya liboso azui ali yango ye moko boye ko pesa ba boti na ye azomona ma mbezo tambola lisusu te ba grande question o nyoso tumitu naka torozwa bieno nango awa na émission oyo bozaka vraiment ne sengo lycée César raté ndenge toujours tolobaka que koba na koba bakoki omemana te parce que mikongo na bango e opesa position te ki ba memana tindi biso ke to yamba o azali invité na biso ancêtre mbote na yo boni plaisir à trop yamba yo première fois déjà awa ba impression na yo. Mokil momimba bazoro landa biso partout grand merci nabino bozo benga biso na est tous de cœur nabino chaque jour makila ya bayi congolais zali ko koya zali ko kita ko tanga toza na pasi wana yango na tina nini toza ko lobela likambo ye veille de façon que congolais yeba bisika to koyaki pour que to yeba nini ya ko avancer ba grande question ezali vraiment déjà awa ancêtre likambo papa zali ko ya nakende tout droit na but tout le monde n'a pas pu sera kiti à bezara mabele linga ko la kisanini. Ouais allez-y. Voilà. Monsieur Zambani a dit que parce que nous en Afrique, nous avons Congo. Donc, pas dans le monde, la valeur aux autres ne va pas payer les lots. La valeur aux autres ne va pas payer pas. Et ça, puisque nous avons un problème spirituel. Déjà, la religion nous sont importées et meilleurs qui sont dans l'aliénation. Donc, comment l'esprit ailleurs? Quand on ne va pas passer, nous n'avons pas visiter. Intervention de Taliban sauf qu'à Babiso Moroto soit conscience pour qu'on ait c'est vrai, le président a des liens beaucoup avec Zambéni. Ça n'a pas de pasteur dans le stade. C'est que déjà, c'est lui qui te tiendra la nuit, qui te tiendra les jours. Pour y battre, n'est pas des liens. N'a pas visite papa besoin. Vous avez un fils ni n'a pas. C'est pour cela, pas Nabiso, tout le monde a gagné. Nabiso, oh, tout le monde a un spécifique qui a comme on a musique, qui a la réalité à Makambo. Arrivé à Pape, tout le monde a gros, ils ont un penza nécessité. Ils ont nécessité parce que Pape a goya, aux appels à bénéfice, n'a pas appelé à Oya, aux oies, ok, dango. Donc, continuer à coller la tant que on a conscience. malonga toko gagner ezoko loba nini bongo bande ko mingi bandimela catholique ba pesa ya bango foi mobimba kuna bazo comprendre te mais quand peu au fond la bango place c'est vrai toza na pays moko za laïque ba religion eza mo ebele papa ko yikoya et c'est ngo za pona bato catholique mba msusu pona bato baza na église des noirs msusu bato baza na kimbangisme baza penza satisfait. Oui. Chaque peuple a joie qui prophète. Chaque peuple a joie qui monte oyo, a joie qui va maître spirituel, va maître ascensionné les lois à la ressusciter. Mais les morts ne sont pas morts. Les gens d'abord continuer à circuler par rapport au message, au miracle, au bambatikaki. Ce qui biso tozo ko zonga na nusimate, to reconnaître ba oyo ba lekaka wana, be événement, ba sala ngona permission ya Nzambe. Tant que tu reconnaître bangote, tu lukaton di maka pape, tu as déjà un problème. Pape
azolanda coutume judaïsme parce que ezali coutume oyo euti coutume au papa azolanda ye bazolandaka coutume ya bancetre na ye biso pe tozana coutume ya bancetre na biso chaque peuple azana coutume azana culture azana tradition ezosenga peuple wana bazwaka makasi ya kolanda ngo nde bako se retrouver biso sikoyo tokoma baliene poto se retrouver tokomi komona que non aide na biso fe uta na est to na l'ouest or biso moko toza déjà na fox na biso oyo tozwaka ba maître spirituel ascensionné batika biso lelo bakenda mais batika ba trace o soki tolandi to se retrouver chaque peuple azana égrégore chaque peuple azana nzambe oyo ye asambelaka lelo yo soko kena ba ozuineti ba musulman okomona ba bengi nzambe na kombo ya ala wana Maomete mutoya na kombo wana ya ko déjà ba koko ne basambelaka ala ye petango ye na religion ba adopter même kombo wana parce que ça kombo déjà ba koko idem na biso to yebaki déjà nzambe mpungu tulendo kombo nyoto za kana fox na Afrique to yebaki atumura atumura ezali symbole mo ba ko parta kabolango endetté nyonso wana ezali ba fox ezo senga biso tozonga tolandango toyeba vraie solution ya biso ko uta pap kuna aya awa imagine okende na aéroport ya Ndolo place on tozomona action ya type K tozomona be événement salema déjà place ba esprit et ba énergie ça makasi oui parce que ba amebele ekufa wana ezala préparé te ba kufa na ba mort moko sibite brisque mutu yo sa kufa na mort moko ezali brisque c'est déjà suicide amna e ekokota na évolution te ekoke na errance parce que azala erré pona nini aza préparé te ya liwa na place wana oyo accident on esalemaki c'est pour cela na bakala boyoka ke no ba venemi bandako lekaka wana ba makelele bazaki ko ba makelele parce que ezalaki ba amona ezalaki na étape ya errance et continue évolution te pour préparer évolution nango pona réincarnation alors tout wana na bamboko baza na connaissance ba déjà nini photo sala nesika ya boy mais tant mon papa zoya et to komone ko fongola ba porte ya ba nécromancie ya ba spiritisme ya ba gagner dangereux ainsi de suite déjà na ba porte ko fongola tant mon papa roya wana a déjà bénéficiaire pour yaza ina moto za connaissance makasi oui a déjà ba ngo déjà ba utiliser ba système ya relique ya ko zo ba crâne wana ko chango liboso ya hôtel ozomona déjà baza na connaissance wana pa na biso déjà ba diaboliser bima kindoki dans le fait que déjà dans chaque combo ba pesa na ba paroisse na bango moi mikuwa topé moi souki ezala sika wana parce que mais biso ba yebisa biso ke za bondoki donc lobi ke déjà je moko ba tourna biso oui déjà je moko ba tourna biso c'est vrai bango ba tiaka crâne ya muto bango ba yebi parce que jamais okoyi ko sala appel vers mort sans pourtant yeba vie na sur terre na domaine où yazaki dans des compétences c'est-à-dire que ça m'a bêté alors ceux qui bango ba par rapport ya nini parce que les morts ne sont pas morts ezaka détachement ya corps âme esprit mais bande ko bazo peksango que tout tika marambo ya kobongisa ba cimetière tout tika marambo penser na bakoko na biso et déjà bakufa bakenda et loko moko te ko salema mais oyo zo lo baso mais quand peu ko fongola un peu moi vite un peu place wana en cette oui tout wana eza problème ya ba religion importée o yaki mais en réalité chaque religion premièrement ce qui te que non na ba religion pourquoi religion est pour peuple religion est pour créer égrégore robot magnétique bino nyonso bozala na kati ya cercle wana pour prière na bino ezwa mouvement ya parapluie intermédiation fox moko kokende ti na destination c'est pour cela idée ba religion yaki religion muto sala bango mais spiritualité ezali nature eza ya nzambe mais religion muto ko sala ngo na kati ya religion bokomona politique bokomona na kati ya religion bokomona coutume culture tradition bokomona ba loi moi ba réalité zebele na kati ya religion lelo yo soki biso tozo perdre ba état na biso parce que na débit ba koko na biso soki bazaki mayele tant ba religieux yaki c'est que ozolo baki bazaki mayele té alors parce que ba kosaki bango soki bazalaki mayele ndenge ba religieux yaki to koy ko ndima ba religion muso za na problème té mais ba kombo e banzambe na biso ngake tikala na sika wana parce que zali fox ya peuple kombo oyo ba koko na biso ba belelaki ba koko na biso bazaki bazoba té po ba belela ba kombo wana bakozwa te ko belela ngote soki bazana on révélé té ata Jésus a lobi je n'ai rien parlé de moi-même le père qui m'a envoyé m'a prescrit
lui-même sait que je dois dire et annoncer, je sais que son commandement est la vie éternelle. Attends, Mahomet alobiango in huwa ila wahyuha na loba na sentiment avant révélation. Il y a tout prophète, tout messager ba oba na mboka wana ba kosala eloko na sentiment parce que na mokili toza na deux fox, toza na nzambe na Satan. La rébellion au vouloir de Dieu, l'obéissance au vouloir de Dieu. Avant tout un prophète, à ça le loko mo ya sika, il faut attendre, faut nzambe révéler parce que eloko wana ko telema lelo pe ko kende tim ko lasuka. Parole ba prophète suka raté. Tonga lobi lelo yo. Yango ka ko continuer ataba ane ye mutoko ko ko longola ngo exacte azate po nzambe nda révéler ki. Parole ngelo banini ndeto mona ba raba zobelela ala. To moni côté ba judé ba hébreu, ba juif tout ça, ba zolo ba Yoshua, ba zolo ba Elohim tout ça, mais biso ndeto bunga to comment ko copier bango. Le fait que tu beles là, bah il fait aux alamakasi c'était ton. Mais ça déjà ba dire barbare parce que état libisoté. Déjà un arabe, un chrétien arabe, akobele la al, akobele la Elohim te baza chrétien. Pourquoi akobele la al? Pour éviter les akombo ba koko na nga na kobele la. Pas na biso pays idem. So qui tango ba religion on importé yé. Ba place oyo ba kombo ya ba ala, ba kombo ya ba Yesu, ba kombo ya ba Elohim ekota. Faut ya biso ezala. C'est que ça déjà combo ezali na pouvoir. On ba koko na kobele la, puis to c'est la ba miracle. Ba miracle ça les matro pas na biso. Tous on a un problème il y a histoire. Ba bete la bisoté. Tous on a un problème il y a histoire. Les lois bata ba bete le biso masolo il y a Christophe Colomb a découvrir l'Amérique. Oh les allées qui étaient. Histoire déjà falsifiée. Déjà tina kata ba classe, tina kata ba école. Déjà un peuple sans histoire voit disparaître. Tant que tous on a histoire, tous on a difficulté à reposer pas. C'est vrai photo comme à un niveau ko yamba pape net roi. Tala déjà to comme à un niveau ko yamba net roi. Comme le peuple congolais ba qui est belé. Ko yamba net a ko yamba na net roi. Biso ko na simatotika ni. To ko yamba ka net roi. Et déjà problème. Et ça problème problème il y a conscience. A ko iko ya ko visiter mboka za na problème té. Mais tous voyez to chaine si comme to comprendre que non mboka na biso za na difficulté, to luka forme nini o ya ko la musela ngoto. To le système à réformer. Biso tout faut to kota na réforme, mutu nyoso zo conscience ai banon comment comment kobongisa kilt. Est-ce que vous pensez le kola bandeko ba c'est un peu koloba que pape bango ba ko un peu ko yamba ko comme ça très gravité parce que na ko mona e ba za ko banza lisusu na ba prêtre wana o ba yaki na mission moko ya ko kosa ba koko na biso pour que ti lelo to ko maboye bango ba zo banza bongo ozo likanisia bandeko wana ozo mona ngo za ndeni za réfléchi tout ça juste par sentiment. Non ba zo réfléchir parce que comme on a pape directement de zo mona ba missionnaire. Tant que nous avons pape, nous avons missionnaire. Alors tant qu'on on continue aux alikolo na biso, nous avons un système de colonisation. Or dans le monde colonisation, bah genre la société. Chaque peuple a émergé. Il suffit de zouande ka conscience. Ya kotala point de départ des ali wapi. To sali sa mukonzamboka, mukonzamboka pas sali sa biso. Et ça flèche aller-retour. Donc tout fond dans famille. Oui, tous en a part. Y compris nos politiciens na biso. Donc ça dit que tout ça système moko moi na système où za bazana matanga mutu moko zo lela mingi po na kati ya famille o bazana mbongo amona ye po zo moya ko pesa mbongo yango système koleka donc mutu moko ko linga yamba papi trop ala sa ba sentiment na ye po ba chaika po na bentere moko bo to kozaka toujours to noye bati tuzo kende wapi mboka za na difficulté. Imaginez salité ya ville à Kinshasa. Lelo komi komona na bani ko luka ba sala entretien. Par là qu'on comprendre que nos salité za makasi. Président za magicien te. Ba tasho ya kabola gina ba. Baza wapi. Ba komi ko bongo sango po pape azoya. Sadi ko zo tango terre ja mboka bongo. C'est vrai pape foya ne ko zo mbongo. Ba saranela na biso, ba saranela biso. Donc ceux qui peuvent dans beau péto il faut qu'à papa il faut qu'à papa et ça soni nandaku même ndako ya bongo ça soni mais ba université za awa ba tomayele baza awa tous ça na problème aux alliés spirituels na problème aux alliés à conscience tant que tu reconnaître tes pouvoirs ancestrales tu reconnaître tes bateau balekaka tu kopesa bango respecter tu continuer ko tambola boy c'est vrai que comme mutu soki ba tie na poste au lieu à sala Moutouna comme on a mukolo, bana ne ba comment les gens ba 18 ans. Au lieu azala modèle pour bana ne ba mona, tant bana ba remplacer ba mpe ba sala, mais il y a déjà ko yiba na mbongo ya mboka. Tous ces gens ba difficulté. Tout le monde va zuluka ba chawana, azu ko ta l'intérêt na. Souci na biso ceux qui doivent ça l'émission oyo. Oui.
tozali ba maître spirituel mais tozo parler na ba paramètre nyonso ba paramètre ko sala implice na mboka lelo biso ba jeune tozo tala ba vieux wana ke bazo tambusa mboka bazo ke déjà mabe c'est vrai lelo so ba tio pe wana mbala mususu ko zala déranger mais ceux qui conscience ezali bien tozala bererte to idane présence ya pape na Congo ezali tour o ya zobeta azan intérêt na ye eza programme moko déjà donc eza il y a déjà programmé. Alors spirituellement, c'est très presque bino bosali ba ya molimo. Spirituellement vraiment bakufa déjà bakina bakoko na biso tant bazo mona pape bazo mona ndenge nini. Est-ce que na biso bato mosuni oyo na bakoko na biso ndenge baza ko mona ba o mingi ba souffra pour l'indépendance même ya mboka oyo. Na ndenge biso to za ko mona ngole l'autre bato bazo ko bibonga malo lengi neti ba ko kende ko yamba tout ça. Est-ce que tout le monde a la même approche? Premièrement, les morts ne sont pas morts. C'est que alors. Oui, c'est vrai, bazolela. Malheureusement, après, Koya y a pas tourné sur ce que si le royaume a remarqué, Mbogo est comme sous de vraie salité. Parce que presque se retrouver dans la barre. Les politiciens sont en asima. Alors, Lukaye asala. Donc, ça dit que le système est regretté. Par là, il faut comprendre la spiritualité dans Mboka. Ezolela. Pouvoir, ezolela. Mais basang sarmingi ba pasteur basang ba senko et pai nini au groupement ya ba confession religieuse pe pai yo ekumba mara même na pasteur Dodo Kamba soit disant batu ya Nzambe. Mais bon, bien que tu aies dit que tant que comme bon on décote à peu mbotumbote bimaka marambo Nzambe za le soutenir mais quand peut-être c'est parce que groupe on a nyonso bande ko na nyonso basang sara baza pe batu pe ya molimo c'est-à-dire que bino ba spirituel na ba o baza ba religieux vous allez vraiment différent tout ndenge to comprendre. Oui, place où on a repéré salon mbote na Denis Lessi pasteur Denis Lessi ça trop clair dans le mambo solo ça clair ya ko expliquer ba voisin na yé na réalité na ndenge bango bakendelaka ozomona azo expliquer que notre zawana pona mbongo c'est vrai parce que sans bon société otambola te bazawana vraiment pona mbongo mais or ba maître spirituel bazalaka kaka place wana te pona mbongo ozomona ba maître spirituel bazaba o bazo te di ba principe ba loi ba réciprocité des effets bazo simba ba principe ayebi déjà ni wana ba principe ni wana loi ya nature ni wana loi ya karma ni wana loi ya cause à effet ni wana loi ya tous ces pays ici-bas tout wana ekoyaka un jour na ba vie ya bato bazo gérer biso lelo politicien moko komona aibi excusez place wana aibi mbongo ebele ya mboka combien de personnes baleli sikoyo akotika ka mokilité ceux qui n'en futami te akobebisaka venir bana ata lelo balie basepeli melobi bana na ye bakozaja parce que bakozaja na système ya karma bakozala attraper parce que yé moko nzamba azali juste tozongi pa ya ba pasteur pasteur azo gérer bandimi belé na kati église mona na 3000 personnes 2000 personnes 1000 personnes lelo yo ba église koti na système ya politique ba yebi bango moke non système ya politique eza na kati c'est vrai bazo te l'intérêt mais est-ce que responsabilité nzamba pesa ki bango ceux qui sont à côté du christianisme, Jésus a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous serez donné après. Bokonzi alikolo baluka ngo ndenge nini. Nzamba lobi na Jérémie 9 23 24 lobi mutomakasi mutombongo mutomayele komikumisa te avant mikumisa na ozu connaissance ya koyeba nzambe. Na Osée 4 6 lobi mon peuple périt par manque de connaissance. Comme vous rejetez la connaissance, moi aussi je vous rejette. Première chose na matière à faut la connaissance de Dieu. Ezate ko yana mbunda ko yana fanfare ko lata batu bala ba minio nzamba tala ka motema tala ka boino. Si les plans religieux riba religion ou tozanango dites-moi chrétienne to komona geno ezo baksa salité makasi na mboka. Pourquoi salité par rapport ya ba comportement ko uta na ba pasteur na bandimio bango bazokamba. Parce que baza basé déjà en esprit saint. Or ko na biso batala ki esprit saint. Bako na biso bayebaki nini wana génie bisimbi biatia bisimbi biama c'est que bango il kambo esprit saint bakosaka to esprit saint ezali paraclétos écouter parler ozo kama kambo zo na monde d'esprit ozo transmettre yango na monde ya ba vivant nde lelo ba bengi esprit saint mais ce total événement le kana Pentecôte ndenge bango nyonso bazaki batutumukaki wana et puis bazolo ba monoko msusu lelo ba pasteur na biso na mouvement cérémonie na Pentecôte lelo mutunyo sona ki na yebi que nous aga rakashika kondo ya baba
Ça dit que le problème est déjà, si les plans, ils ont revêtu l'Esprit Saint. Donc, ils ont un problème, ils ont un mission. Mais sauf quand ils ont déjà envoûté, ils ont envoûté. Tous ont conscience, parce que Nzambe azanani. Nzambe basambe la gendengeni. Tous ont atteint la Bible. Yango maramna Congo simbate, donc c'est-à-dire que formule ya ressemble à Nzambe et ça yango te tout ça. Mais total à Jésus. Age ne nyonso, mouvement nyonso asala na kati ya synagogue, mbunde betate fanfare betate. Mais total à ba église de l'eau. Pour église ça la plein faux un instrument. Est-ce que église est un instrument? Pembe nyenda kwa président et govanda? Non. Ce qui président dans un repos. Bah comment on a un dérangement? Comment instrument ceux qui bazo kumisa na ngonzambe balobi musique euta na lola pembe nyenda kwa président église ko zala wana te na ba mbunda to na ba fanfare to na ba instrument car petit peuple ndeza ko souffrir makelele ceux qui mutake déclarer na la police wana za magicien azali mutabaloji ceux ko ken déjà na bango moko na ba Israël ba nini okuta ba église na ba mbunda te na ba fanfare okuta ngote et dérangera mutute okuta ngote parce que ba yebi nini wana prière. Prière et communication entre Moutouna et Nzambe. Mais c'est l'esprit qui entre en contact avec Dieu. Il faut sembler la méditation. Pourquoi Jésus a le bagi beaucoup dans la chambre? Chambre est chambre boété. Et la prière na katina yo. Et ça ba dimension. Oh yo tongo semble donc et ça ba dimension et ça ba pasteur ba yeku sango bandi. Tellement pasteur pas yebina été c'est pour ça que on a un système moi mais ngai toujours na remettre fardeau ka pas na bino parce que bino nde boza ba oyo nde bopesa ka bango so disons même ba bande ko belé ba lo ba tel bekampe ko sala ko tel sango na bateau ba biloko ko kwisa ka bateau ba coup de tête ba mouchoir tout le monde même qui va passer ba koya na ba mouchoir na bango moko ba tinique tout ça mais et où te rappeler ka pas na bino ba spirituel est-ce que bino c'est-à-dire bino pe boza ko contribuer na malheur ya mboka Congo. Biso toujours garder toujours position na biso ya juste milieu ba ngonde ba yaka vers biso tant to lobela ngo awa to lobela ngo te pona ko inventer to lobela ngo po za réalité mais souci na biso za la nini po pasteur tango aye ko luka exemple église za la plein église ça la foule et ça la compagnie la entité na esprit. Pour bandimi bakoyaka ils accompagnent na l'esprit c'est-à-dire ni bochara milimo oui pour amona makambo ya bandimi faut accompagner na l'esprit c'est-à-dire que tout wana boko pesa ye entité soit bo tirer une existence soit bo tali entité ya mai tellement ba élément d'eau ba entité o ya mai tel que ba mami wata batati ainsi de suite baza makasi na ba prophétie boko tala soit ba entité o bengi ba astro bango pe baza makasi na ba prophétie to boko luka entité mususu o ya koya a partiser na pasteur pour pasteur a gérer makamuna ye donc succès on a tout le monde a ya ba église ba plein ya ba pasteur déjà ils accompagner na ba entité bo pesa bango mais oui parce que esprit saint a koya ko sala ni pas pasteur tala kaka comportement ya ba pasteur lelo to un exemple Denis Lesi to zo comportement na ye total esprit saint ko vanda wapi total so comportement ya ba pasteur musu total esprit saint ko vanda wapi zomon ça dit que eza comportement esprit saint eza neti Adam na jardin tango amoni asumuki akeko batama abatama kite pona bolumbu abatama kite po auto sala rapport sexuel soi-disant mais abatama kipo elamba ya pembe wana oyo donc ça dit que muto na deuxième elamba na ya pembe ko iko tachete ozala ata yo moko tango sumuki o reconnaître na sumuki bilamba wana lelo ezamingi susute na bato bazo kamba bato na église elongo nango déjà en tout cas bilamba wana eza bilamba moko ya lokumu parce que kuna nde pouvoir muto evandaka mais ba conditions zo dépendre pe na ba conditions mususu bo pesa ka bango misusu so bocheye en contexte na entité on a par exemple o ya mai tamso a imposer ka balate pasteur ce ko sala ndenge nini bon déjà mutu tango ayeko luka entité pour l'intérêt ne moko boya est-ce que ba condition pesa la déjà bo préparer kango bi za ka ya ka bo entité mo condition eko uta pa ya maître te maître zaka médiateur entre le monde physique et le monde astral, dépositaire et transmetteur. Makambo est telle condition et telle entité par rapport il y a pas que parce que entité que vous au maître na service, a commis ouvrier, a commis travailleur na yo. Awana osa yela yo. Soka sel yo pendant tanyo soana siko. Yo zo gagner ba jeep na banda yesko intérêt nezani. C'est vrai na kata l'église wana komona ata mondimi akufi.
déjà vous avez une église boye na kotalisa so wapi eleki nango kaka donc ata mutu akufi donc eleki kana passer ça mais est-ce que on a des liés oui parce que na kati ba église eza ko bat baza ba aveugle ceux qui mutu ba fongoli esprit chic mba msuno ba église msuno akokota te parce que na ba église msuno ezali entité bena vandi apandi makolo le roi tout le monde a babar à succès oui ndenge moko na babar pe ko sala succès te musicien moko peta ko beta tolo pona succès ceux qui n'ont contacté monde d'entité oui bande comme sous ba yebisa biso so ngana banda ko tala siko ba musicien chrétienne mais ebele baloba par exemple pasteur Moïse Mbiye wa loba que ba ange ba ba bimela kae bazo yembele ba nzembo ye pas jonga komia yembe on album et ça les succès siko yo solo ba que ça ange yembela ina nzembo pourquoi na vie ya Jésus musique ebetate parce que Jésus azali modèle alors on appelle ça dans livre ça dans Bible Jésus a lobby nazali chemin vie vérité foi ya ba chrétien eza basé na ba Davidité ceux qui bazwa qui parti à David pour ba mona na musique or musique ya David ezali neti bazwa de footing trajet wana photo yemba ka poto mona musika to poto mona trajet te bazwa kende bitumba il faut ba yemba pour ba longola père mais tant que David a comme une église balobi David il s'est prosterné c'est comme mutuna ba fanfana ba mutuna ko se prosterné ndengeni et là qui c'est que na quatre église et sengi mbunda te et sengi fanfare te na kati ya temple na kati ya temple sengi mbunda et voilà ndenge moko lelo Jésus na vie na ye nyonso musique ebeta te mbunda ebeta te fanfare ebeta te mais lelo yo soki pasteur alobi que non ba ange nde ba ya ko yebusanga musique. Bon, en fait, na yebité genre ni ange parce que Satan est le consoler na planète Terre ezali musique. Parce que ça entité moko déchi. Tant ba déchoiri, tant ba kiti ndesiko musique consola qui est. C'est pour cela musique qui ndengeza wana okoki ko sala succès, okoki ko zana don. Okoki ko beta rayo. Mais succès na ba avantage nango en tout cas mutu soka ko loba qui a salango sans rien. On a évité. Donc ça le coup t'as pas ça vraiment battu. À la France à la sincère. Ce qui a solo. Donc ce qui a solo to ko zala to labisi nda to simbisi Bible a témoigner na mission Nzambe. Est-ce que le Bible a un pouvoir et le ou bien il sera jusqu'à l'utopie croyant on peut dire. Bon, Bible Jésus na 30 évangiles. Quand Père Jésus se posait problème déjà les lois. Ah, il y a 30 évangiles mais il y a 4 évangiles. Marc, Luc, Jean, na Matthieu. 26 évangiles babombi. Parce que la réalité est belle et les cas na concile de Nicée. Les lois ceux qui catholiques bandi ko dévoiler en église aux alaté. Et ko panzana. Tout chemin mène à Rome. En tout cas, ceux qui catholiques mutu asimbi base ya makambo ba église nyoso. Parce que tout est fondé est créé na catholique. Mais les lois batu basai na bango ezakaka dans un système moko o ezake non, ba comprenez que non, ba groupe de réveil oyo eya, ba renouveler ezala. Pour batu bazala toujours na aliénation ba koko na biso na temps ba prière na bango ezali na buzo batin bazala ki na maturité ba yeba ki comment ko vivre comment ko s'entraider et puis comment ko sambela Nzambe et puis prière ba yeba ki prière ezanini au moins ba paramètre ba koko bar bazali nango yango te biso le tozana chaque peuple doit continuer ko gérer culture na tozi ba chinois tozi ba indien biso kakande surtout Afrique surtout biso les rona RDC zo prétendre ko sambela mingi ko leka bato mais pas ces amis pas na biso to photo mituna alors on de quoi c'est est-ce que yo sala ndeni parce que maramboza ko loba oyo na mito bato ba ko circuit déjà au sala ndenge ni par exemple tant bato ça un peu la pose peut y apprendre un peu ko tuna sur ba question un peu plus na yo ba ko discuter comment au sala ka ozana ici ko sangana na bandeko to pe groupe moko WhatsApp bosolo la ka to ndenge ni. Oui, numéro est plus 243 89 56 43 268 89 56 43 268. C'est vrai, nazana place te auto sangana na batu. Mais nazali nazana mettre moko en public o rezo sela nanga batu misala. Mais na kati wana ba masolo ezalaka ba conseil ezalaka ba orientation ezalaka. Toujours continuer à orienter, toujours continuer à faire peu conseil. Mais les lots bateaux na ba système ya komema bato na ba mangomba, et ça toujours que business ils ont même ambition na mabe, c'est-à-dire que la spiritualité malika mangomba za la raté alors fongola biso. Oui, mangomba za na problème té surtout ceux qui bonzambe za na kati. Mais mingi intérêt à les intérêt à mutu. Mutu ko za la pasteur, moi si na ko mima pasteur, moi na ko ya ko remplacer. Vous comprenez? Ça dit que déjà yé moko mutu za ki pasteur, ebi adio kama ki ndenge nini. Comment moi si na nga ko ya
comment bana nanga ba ko hériter et ça déjà trésor ya famille donc wana eza ki bonzambe za lisusu te mais ça déjà trésor ya famille ata na famille ngo mutu moko azaki appelé te mais boko imposer yango po boyebi bentereza na kati ozomona mais si eza nango pe mabete parce que to mona Jacob to mona bango nyonso babimi na même lignée basa bango pe babimi na même lignée mais bentereza différent ba Jésus azaki pauvre azaki ata na lutu te ozomona bato wana bazaki na besoin mbongo te parce que azaki déjà na connaissance ezali mbongo connaissance ozota la vie oyote parce que tout le monde a accroché na astral ezali monde ya ba plaisir or plupart ya bato baza na l'église awa baza mingi accroché na astral or astral toujours ebungisaka moto or bakoko kala babande kotala mingi astral te bano kotala mystique moko au-delà ai déjà ndenge Jésus alobaki soyez parfait comme votre père est ndenge Jésus alobaki moi et le père nous sommes bino pe beaucoup comme mutu moko na nzambe soki bosimi ba principe ba ko na biso ya kala bazali na connaissance wana ayibiki na utaki pa nzambe faut na sinir et pas ya nzambe place na utaki maintenant bosolo barabongo mais ce boso se référer toujours par exemple que naka ya Jésus boso ko mema toujours pe batona libungi non Jésus ça biso pe na ba tout ça qui pe na batu ba bangu ba est-ce que en Afrique ba grand maître bazali quitté pour la référence non problème ezali Bible ezali livre moko eza déjà na top na top par rapport ya ba propagande oyo basalela ki yango ya biso ba livre kokaki kozala mais to tiango te na esika oyo mutu nyonso azwa to soit à télécharger soit à salibo osomona moi problème toza nango yango wana ba grand maître na biso bazo gérer ba mangomba il faut bango pe basangana basala étude parce que makambo ya connaissance ya ba livre oyo ezateke ovandi okanisi obimisi bonon tout pouvoir vient de Dieu mais tout pensée ne vient pas de Dieu donc po oya ko défendre livre moko boy to ya ko lobela livre moko boy faut ko ta lesike et outil sinon okozala pe inspiré na diable omoni lelo so to lobela livre Bible na kati ya Bible tozana maloba nzambe tozape na maloba ya bato place musu Paul azo epsa kapsista 3 ça yele ba livre na ba parchemin na manteau na epo na problème ya malili eke okota na kati ya Bible wana na évangile ni wana Paul azo loba na koyana ba verset ba biloko tozo lobeza na kati ya Bible au moment place mo babosani âge ya Saoul balobi Saoul était âgé de point. Or révélation zo utapa nzambe comment faut bosana âge tout wana na Bible zo mona makamu susu balobi na ngo bien makamu susu eke bien te oh na livre Moïse yemoko azobeta na liwa na eli solo susu liwa na eli babiloko ebele za na kati ya Bible eza bena réalité wana te mais problème na nit place nit pourquoi tu tirer ba verset ya Bible parce que presque biso nyonso zaki baptisé avant to luka banzela mususu deuxième c'est que 5 sabiso donc avant de luka banzela musubiso tozaki baptisé tozaki déjà na formation ya makambo ya ba livre ngo mais à fur et à mesure tozaki na connaissance moko maternelle les autres comme na connaissance moko to koli on comprendre on ko lobaka bonzo kezaki erreur ozomona mutu à fur et à mesure azokola par là to ni komona ba faille ya ba livre Bible lelo ceux qui tirer ka ba vexer na Bible parce que Jésus Bible ebeti lisolo na ye et puis Jésus azaki maître azaki grand maître nzambe opéré ki pa na ye idem pe opéré na ba prophète presque nyonso mutuna mutazaki na mission na ye mutuna mutazaki na ba miracle na ye o nzambe atiela ki po ba reconnaître mutuana ki azali puissant ba reconnaître ki azali prophète ba reconnaître ki auta ki pa nzambe pour na kota même pas na likambo existence tant ozo benga grand maître ozo monter ozo choquer bande comme ça parce que awa na Congo mangomba mingi soko leki ozo ka ba yemba ka yende kutu beaucoup plus azakutu nzambe c'est omoni Michael Ambaye kutu na banzembo bande ko bayembaka na batongo po basokola basani Yesu azanzambe tout ça ce que yozo benga grand maître turolobani ni baza ba Jean ya ko dérouter peuple tonde oui parce que Jésus au monde dans Luc chapitre 4 verset 40 à 41 abengani ba démon na nzoto bato ba démon ba bimi batali ba yebisi tiye le fils de Dieu faut Jésus a sepelate Jésus a siliki abandi ko menacer ba démon akangi ba démon munoko ba lobi na ce verset il ne permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Ba démon le rôle ba yebaki origine de Jésus azali Christ, Christ azali oint de Dieu. Ezalaki si nzambete. Donc démon déjà yebi origine ya Jésus, origine ya Moïse, origine ya tous les prophètes parce que ça na ba entité mususu ba vivant avant même ba prophète wana ba tcha lokolo na mokili. Ozomona. Ça dit que na kati ya hiérarchisation ndenge nzambe aseli mokili na ye
Moïse a l'obini. Jésus a l'obini. Jean chapitre 5, verset 37. Personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. Moïse a l'obini. Personne ne peut voir Dieu vivre, il mourra. Déjà, pour tous ceux qui ont l'obini, ayembela Jésus comme Nzambe. Déjà, ça n'a fausseté, ça n'a erreur. Quand il y a battu à Zuyen Nzambe, na canal nini. Parce que y a Jésus de son vivant. Dans Luc 6:12, il passa toute la nuit à prier Dieu. Bandeko belé basambela randazo prier que demande na Jésus ça. Légisi buto sambeli Jésus, mais Jésus légisi buto sambeli Nzambe. Siko mutu wana tuna yeso ka zwa pena ba biloko zoluka. Yango kongo ezaka. Yango wana basuka ka siko pa na biso ba maître spirituel. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Okovanda na kati ndako, okovanda na kati plateau, banda ko belela Nzambe akoyate. Vana na kati plateau banda ko Satan yaka na lembi na Nzambe na zo landa yo na kopeso ba Satan ko yate. Tout est lié na branchement na connexion. Faut ozala na kati ya égrégore. Robot magnétique ozo permettre au malobozo lobezo kwea na destination. Ata lelo mutu moko ko bana ko bela kimbango. Tant kaza branché te kimbango ko réagir te. Eza na système ezo senga faut enseignement ezala. Pour mutu ozala orienté. Tout eza neti makambu ya courant. Prière ezali neti ba réseau no mona ka réseau. Donc ba paramètre wana ezo senga na numéro paiement ya mutu no benga eko ezali réseau. Carré tala carré vibratoire na yo batala aura na yo. Tout wana eza ba biloko ba provenance divine ba dimension nyonso wana faut batalela yo. Ba paramètre nini pona ko sambela, on prie pas comme on veut, on prie comme Dieu le veut. Jamais ko ya fondé forme no ya prière. C'est pour cela faut na guide. Ouais, on l'a ba sambela ka boye. O ko telema o sala parce que na terrain autre dans Nzambe na Satan. Ceux qui sont orientés au thé, ils vont aux la côté satanique. Ils ont la Satan à masséki, mais Satan a un bon côté pour Satan a un autre moutonnios. Voilà, très bien dit. C'était le maître Théopé ancêtre Boyoki Marambu Mingi, coup sur coup na gatia mituna biso toza ko ebate. Tozo kende wapi tozo nga wapi parce que américain peut répondre na ba question mingi nga makambo mingi etiki ngai awa na tikali kutu ba question zali tellement ebelé ba question zali tellement ebelé surtout que pe bandeko ba robenga ba bandeko bazo couper kokoma o ba rotuna pe ba question zali tellement ebelé mais de concept torozongela les sources na yo torosola ba dossier zali ebelé surtout pe makambo pe ba couple lelo bolingo ba couple na biso maeza ko vivre ça makambo pe ba koko na biso za ko vivre te bolingo ba couple za ko umela mais lelo za ko umela pete ko umela pena les sociétés est-ce que pe impact spirituel pesa na kati bon na moi muki de poto rozongela prochainement oui te rozongela makambo oyo nyonso ezali spirituel atako ça rapport sexuel au moins na islam Nzambe ayebisi prophète Mohammed alobi na bandimina ba musulman avant sangana na mwasi senga protection pa Nzambe parce que Satan a koki kokota ba entité luciférienne goétique ba koyi kokota wana ba participer na rapport sexuel na yo oya ko bimisa bana moko na vie ko maîtriser bango te pona nini na kati ya bosangani eza na ba intention o ekota na kati ya rapport sexuel na kati intention wana egoya ko créer un jour mwana mouvement moko elekaka wana o bantité bako ya ko se retrouver wana to gena na rapport sexuel ce que tozongi na ba couple na kati ba couple okoki ko bala mwasité ce que tout une volonté ya Nzambe te par la voyance yé Nzambe nde mutu ayebi avenir a ko révéler que moi si ozali porter bonheur tout porter malheur mingi ya bato zwa basi leloyo mbamso zwa ki moi si pour na Facebook to pour na Nyovi mais ce qu'on a tout ni volonté ya Nzambe te c'est pour cela bango presque nyos bozo ko na ba difficulté après mariage mutakoyi en tout cas avant ozwa mwasi tout na volonté ya Nzambe c'est pour cela ba koko bazali na kala ayebi que non papa mokendi yoko bala mwana mama wana ba yebi comportement ya ba parents et puis ba yebi vie ya mwana wana ndenga vivaki lelo za bongo te lelo toza na liberté ya kosala tout. Mais est-ce que tout n'a qui volonté ya Nzambe pour okoya na mwasi ya malamu pour balobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur mais lelo tozo mona o ezali pire tozo trouver kaka malheur voilà tozo trouver kaka malheur et lobby ndeko ancêtre parce que tozo sala makambo na volonté na biso parce que Congo tozo sambela ya mingi ba mangomba etondi partout eleki kutu na ba entreprise so ezala ki ata ba compagnie mais chômage esila na mboka oyo makele le tongo midi pe pourquoi mais mboka toza l'échec ya ba l'échec mabele oyo eza na nkita mabele oyo eza na nyonso lithium oyo mokili mombeza ko luka pona ba batterie électrique eza na mabele oyo mais peuple ango yemoko
ayebi ata makambo ngo te pasi pe mawa toza branché na barrage nini nazomi tuna ezopesa pasi ezalaki ancêtre olo baki tokomi na suka ouais place oyo olobeli ya lithium tout ça lelo yo komona téléphone et na télépathie ezaki problème eza na ville mais bakoko na mboka batindi lettre te mais bayoki que tout dans sango bembe baye par moyen de télépathie transmission de la volonté par la moyen de la pensée communication entre deux personnes en distance et engendrer téléphone mundela rendre physique visible à matérialiser yango na kati ya téléphone tala ba dimension ba option ezali mystique lelo bakotala biso na TV ezali voir à distance télévision eza biloko bakoko bazaki soki mutu azomona na mboka bazui bassin ya mai to bazui tala batali. Tant que tu as une vraie spiritualité authentique, tu as un problème. Voilà, mais le peuple, le barobang, bon, que n'anya pas de qui a tel babi misa la basse boue bache mai qui tel tonton dans un poto na mai c'est terrible. Comment y côté ba peuple mais na haut-parleur bo sepele qui vraiment qu'on a biso ba toro yambaso sur des concerts parce que ya rozoeze belé ils allaient le rôle la musunyan zoko na sarabino que haut-parleur ça musunyan zoko aussi là na mokolo moko te grand merci na bino bolanda biso partout tout le monde aux États-Unis mama bichéou nous ba bon séjour na yo parmi nous to pesho bambote pourquoi pas Ridimbi chef d'œuvre de beauté na Canada tomoni Chika Bosco Mbikai na Canada ba ebaltela rabiso moi mingi kuna TV moko ba belé na France Enrico panneau géant une très belle dame n'Angola maraville to pesho bambote belé pourquoi pas awa ngale mais ingénieur Kava base mobimba bolanda ki biso partout Rabi Tanks to bossa na rayote Elohim Gele CEO azaki na rédaction pourquoi pas Rachidi Mawasa et tomoni Richard PSTV toujours Makamu Musala grand merci nayo de concert plus prochainement. Bisona bino to silen petokutani au prochain numéro. Bye bye.